bon c'est là où t'es tombé ni t'as compris. Au bon Sarah au thème sous bani donc toi baté zanyang. Babina bomizelo. Ah beaucoup sot. Abomi on est. Nous t'as baby c'est moi et bébé bon ça t'es appelé ça va porter que va bon sanziro. Azuba Tomikanda bien avant batindi ba on a prince liboso na yo ana so komi bese bimina nute tellement ba moni bazolongwa na ba misala ba osala ba eba bongisa nzela na biso ezate biso to futa mbongo chaque jour document ba moto ezali mais bazo bongisa nzela te du jour au jour la police okangaka batu awa mais bango ba bongisa nzola te mboko so za faux liboso na yo ana so telemi okuta mama bulu amute je bandi c'est que ça la 3h du temps pour faire ma entrée makasi sala ndena tala ndena toki boy ya makasi ata ça le rotier bazokanga ba me kozongisa lisute mboko so bazongisa ye lisute po ayebi musala te toyebi ete oya moyibi toyebi ete. Merci. Oko misela biso pena message. Faut le bien poser moteur. Ngana monteur ngapa na chauffeur de pine bani menzelo vraiment traverser les gani fort. Donc embouteillage so bani de 17h jusqu'à 21h moya olegezate. Bali ngate obongisela biso nzela mboko sazaka wana dosa ebo ministre boyeboy. Mais lo mo ezate tane to souffrir. Donc zeleza okufa banini voir même ata batu bazabo ba oloba na ba tanzela ona ndenge zali so imule beti boy e balet moya olegeza te o suspect manyema banini ya olo sepeli mingi lokola bo to yambi bino awa sepeli mingi poto tala ndenge nzela ronde to kembaka biso makotolongwa banda 4h ti 7h ti entrée 3h du temps makolo. Donc nous lançons directement cette information au gouvernement central à Meranaro. O nzela nzona biso o basimba ngo vuma mbala moko vuma tozela tibikuku tikuna liboso kuna vuma ça ne va pas tibikuku kuna moete batuko lela tracasserie nzela mbula soke beti mabengo vuma ça ne va pas information keneti na gouvernement central bakuta basimba vuma nzela o pona kutozela gouvernement de association mibi akala bakota sous na gouvernement. Merci monsieur le journaliste. Merci beaucoup papa. badara nde tozosufrir basibiso kuluna kuna mabe papa badara kuluna eza te badara nde nzela nyonso ebebi epanzani mabengi kutu mutu ayaki na tracteur député wana tovote ye mais abimi mais nzela pena soko otali pena mawa kutu bandako ebandi kobuka moya koleka ezali te nzela eza te nzela nyonso ekomi libengi moya eza te quand même bamotare penda bazosufrir mpo bakolekela wapi mpo nzela eza te tozala mposa gouvernement azwa solution ya nzela babongisela biso nzela badala mpo population mpe eza ebele kuna. Bon merci on azalaki nango mposa wa pe avoy bien père nangai nzela ndenge nini ababike bozela insécurité nzela mabe bote praticable nzela oyo epesa biso mpasi makasi nzela eza bien te na bamoto batozomela te et surtout sombula ebeti nzela moye eza te bamabanga badepute tovota bango eloko ya malongo eza te bayaka babwake biso bamabanga etobola biso bapina se moye eza te tokoka te mpina bateliso nzela tozolela mokongo ezokata na biso nzela eza te tandeti na mitongo toforsa nzela malamu eza te toforce nzela moye pini eza te nzela nyonso ebebi. Merci bien lenge batiela biso nzela transport eza te tala toutaka na cité de l'espoir kuna musika ti ava toya kozwa transport awa nde tolongwaka kuna ba deuxième mulili banzela eza bien te nzela tozolela nde nzela na mai na nzela na courant posa na biso yango wana tovote badepute na nzela ebele na ntango me bazosala biso eloko moko te nde tozosenga na papa na biso atalela biso nzela nzoko. Merci papa. Maman lobi na biso ba mama so uti osomba bilo na Pascal na prince Pascal okende bien so komika na nzela oyo ka njoko oyo mabulu na atozalele hémorroïde te hémorroïde ebima oka na nzela oyo ya njoko oyo
na mokongo mpasi tozolala bien te nzela eza mabe balukela biso solution kaka mpola nzela babongisela biso nzela mpo tozala na kimia oya boye okomaka na nzela njoko o nzoto pasi na mosusu batransport mpe bakoma bakoboya kozwa biso mpo na nzela kaka nzela eza mabe tovotaki bango babongisela biso nzela tolela kaka likambo ya nzela kaka mpo toya kobela bamikongo mpasi na bemoraidi likolo ya nzela eza mabe papa merci Maman, mbote maman. Mbote papa. Nzela koto ndenge nini? En tout cas koto papa pasi mwa ezate nzela penza toza na souffrance à makasi. Mabulu donc mwa ezate. Soki mbulu ebeti mazipa donc on dimate ke koto penza bakonzi bakotaka. Mituka ya bien ezokota donc ozomona ke bakonzi bazoleka na nzela me banzela mabulu ya kopasuka ya kobuka na bakipaka biso te. Yango na tosengi na bakonzi ya mboka vraiment bazwila biso solution na avenir nzoko tozo souffrir makasi. Donc pasi moyen eza te trajet ya molai te me bazosenga bino transport cher mpo na nini nzela eza ya kobeba. Yango nde susi na biso eza ke courant mai biloko misato wana bakonzi bazwila biso solution. Biloko nazoteka na mesa tala ngai pasi bana bazotanga ndaka kofutela bapapa ki chômeur misala ezalaka te. Mais na mzela oyo donc moye bozo ataki lanterre malamu ezate po nini nzela eza ya kobeba. Merci beaucoup. Alors l'idée de koloba pona avenir na biso nzoko direction oyo. En tout cas mokonza mboka direction na biso eza molili makasi. Ba terre jaune. Ya ba direction mo ebimi kala mingi te awa terre jaune. Ebimi kala mingi te mais terre jaune lelo ekoti libanga. Lelo terre jaune ekoti libanga. Et bon, comment pas nous au direction ya kala ba Mobutu ba Kasa ba Lumumba ba ebiango nzoko o. Comment pas coacher la biso prince, comment pas coacher la biso lumière, hein? Donc pour tout ça la rappelle bien. Que tout ça la kake na molili 20 heures au moins que koto na munoko ngando to koto na ndenge nini. Mais tout ça pe na batu. Donc tout ça ne pe na batu o ba ko tambola ke oui muta ko tambo eza misu ba uta musala ti biso misu na pigeon. Na maçon et mon ancien na pigeon ya ka ebo à 23h mais surtout beaucoup mieux na bo abakangi yo pour na nini to na molili parce que éclairage ezabu ba moi position na zoila ba moi 8 a mutu moi ça avant normal to za na couranté donc ba courant mo to ba ouais ça couranté to za pena na couranté chef de l'état as de biso solution yene papa na biso nyos na kata mboko resti to abana divai yene papa na biso numéro 1 c'est que as de biso solution ya direction nzoko soka lingito betela ye maboko en tout cas apambwa matina miso nzambe azu la biso solution en nzoko azu la solution en nzoko. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mbote bo awa biso ka ndenge mwana lobi balabala eza kala eza lelo te balabala oyo ebongaka te mokunzi Joseph Alekawa bapesi bambongo balele bakuluna oyo na mboka oyo ba policier bo bazali bakuluna bango wana bakomba policier basusu bazali na matriculité bazokanga batu bikanga kaka ndenge mwana obima boy bakangi mutu neti ngai oyo ngai tata mobima boy okeno kanga ngai bakangi yo futa 100,000 bakangi yo futa 70. Exemple na opesa. Bako ka même ngape alta na lunga ngaku makole sala nga passe nini na tambola basute. Alors ma bengi nzela o mituke zokota ba bichi na banini ba voiture na bango zo lekawa comme bango ba somba ba voiture ya sans aile sans pote bango ba kotambola bango bien pusa na kuna bongo mona mboka ndenge ezali tuza na population na tongo soki bazolekawa soki na tongo bokomaka soki bato bazokitawa olele na meme mai na miso tala inondation ya bato mais biso eza te nzela eza te kaka mwa biloko ezokende bikoko kaka yango oyo banani oyo mosusu ekendeke nango zamba ya makala wana lo mboka ya bato ekozala bongo mboka ya bato mpenza ekozala molili bongo mai te
mai tokoma komela kaka oyo ya forez robinet ezalaka te ya pompe mpenza ya leta awa na biso eza te biloko wana tosengi yatiela biso yango abongisila biso nzela oyo tala nano bango baleka na bango moni ndenge bazoleka na bango vraiment parce que mabenge esalami makasi en tout cas moyen kutu mituka eleka eza te moyen bato baleka makolo na ba aire tardive eza te il faut prendre prince ekota vraiment mpo tozala malamu fo batiela biso kaka prince mpo dega mabenge ezobebisa bamapangu eza kuna mpenza ebele so mati kuna likolo vraiment mituka ezoya nango kaka na nzela mabele me ezoya na bapasi vraiment ezowuta kuna likolo kote ya buma kuna kozwa makala koya nango boye kuna mpe bato bazali me batiela biso kaka prince vraiment tosengi mpe papa Fati atiela biso kaka prince. Merci beaucoup maman. Kimia père na ngai obeti le bongo bino ne bakolo nzoko panza siko nzoko ne bakinzoko kuluna mora kuluna moyen te ya kosakana te donc kuluna siko so ekola donc vraiment parti que courir zatie donc mulili na mulili banini prince o magadamo donc anga vraiment na kokisi so 27 ans donc courir za raté ni ninzo prince pe zatie maipe donc ana botama ana lelo hein. Donc eloko vraiment malamu vraiment ezate na nzoko ba jeep na bango leka kuna so tali kuna likolo kuna kizenga fanda kuna ndako kizenga eza kuna mama na libenya ndenge moko osakana te ba kibaka biso te on dirait biso to na capitale te message na opesa pona ministre intérieur atali mambutali sécurité pona bakuluna bango nde batali la biso na makambo to na kata capitale donc mutu eza mboka na eto ba infiltré te ou bien que to ba rwandais te mboka na biso moto koma otambola na moins sécurité donc 19h vraiment moyen vraiment mutu esata uti musala ba musuba utaka ville ba uta ville kuna koto nyonso transport ezate passe koleka na ba leka na do ba kuluna kokanga donc bango pe ba police ba tshela biso kokanga ba innocent ko beta ba masasi na nzoto kokufa moyen te vraiment donc moyen te vraiment comment ton message nous sans faute comme bon na osenga pe président na biso Fati Beton ye nde to vota ki pe to pesa ki maboko ye pe fo abongisela biso mboka donc abongisela biso mboka aza président otolinga mingi fo abongisela biso mboka ata pe kolela peuple. Merci beaucoup. Antu biloko na libengi awa il faut aller botele biso makambo oyo nzele ezate courant ezate mai ezate molili papa tozonyoka masoki bantu bazomata bikuko awa bazobeta bango bazobotola bambongo banini amwaye ezate bakonzi ya mboka botele biso likambo ya nzela oyo ya kabine mbango oyo ekota nani prince ekota kura ekota mai ekota tolembi na biso tolembi botele biso likambo oyo bazobeta bana basiawa bazobundisa bango bazobotola babiloko nini ba 3 heures soki bazokemba makolo a bazomata bazo transport bazobotola bango biloko bakonzi ya mboka botele biso makambo oyo basalaka makambo wana bazosala mosusu babomi ye likolo awa likolo ya libengi babeti mama moko babomi ye mbala moko bachubi ye nzete sikoyo botala makambo oyo tozana likambo mosusu ya koloba te botalaka likambo ya nzela oyo mulili mpenza eleki koto oyo. Merci beaucoup maman. Message est comment?